Marie Misamu na bana mosusu. Mais boka moi andeni Marie Misamu na bana mosusu bana ba bimate. Bana na ba ko bimate fallait ba tikala cache parce que Marie Misamu azaki servante de l'Éternel. Marie Misamu azaki servante Christ. Marie Misamu azaki supposé ko banga Nzambe. Mais entre-temps, la chair a ses désirs. Marie Misamu azaki autambola selon la chair. Ce qui fait que abota kapé bana misusu. Oh ba bien pasteur wana ko bino ko affirmité. Pour faire la certitude d'amour. Pour moi, on a oublié le prince Kafout, on a évité. C'est moi, mais moi, on n'a pas marié, ça m'a yébaka, yamobani. Aza oublié de représenter Bissot les lotis. Mais lorsqu'on a présenté moi, la marine, ça me soucie à moi aussi. Comme on est guérite. Marine Sam, elle avait un faible pour les non-riches. Et on t'a beau à moi, on a dit que ça pesa et combo riches. Tant que bota moi na mi balé à moi si na habité o mi balo bien boloba na o nga yo présenter nous na été na dans mokolo mais tant que bota moi si apesa comme kérit aboté na nani aboté na Mathieu Madia et avant tout qui est plus loin na oye sabine bota no concert o. Après, on va revenir. Merci. Atababuakiyo Simbangai Yesoyo Pape Saba Marie Misamu 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 Et Yahweh De retour sur ce plateau, voilà, Bomoni concert, on a présenté Binati. Bomoni Marie Misamu, Bengaoyemba, Aza entouré, Batunio, so Basa tout autour, Nabalasi, Polo et Madiam. Madiam, on dit l'axi Mathieu Madiam. Mathieu Madiam, Azaki, Azali, diamantaire, trafiquant minene, Oto Yebaka, Ojoka chaque dimanche, Azaki ko vénérer. Merci Seigneur, parce que je suis de la même nationalité que Mathieu Madiam. Merci parce que je respire le même air que Mathieu Madiam. Je marche sur le même sol que Mathieu Madiam.
toyebi ndenge joka azalaki kovénéré toyebi ndenge jibe papa chéri azalaka koyemba Mathieu Madiam ayemba ye kutu ayemba mpe na mwana na ye toyebi nde tyala mwana ayemba Mathieu Madiam wana oloba bato mpenza bayemba ye mpenza baza kovandisa. Mais à part ça, il y a eu beaucoup d'autres musiciens qui ont immortalisé Mathieu Madiam. Mathieu Madiam na Marie Misamu baeba na ndengeni. Marie Misamu ye moko moto alingaka Mathieu Madiam. Boulwa oh, je vais en venir. Na debi ya Marie Misamu naso on est bandeli pour nous expliquer bien ndenge Marie Misamu ba ko yeba na Mathieu Madiam. Marie Misamu azaka osambela na église ya pasteur Shadrach comme on dit minga na Kasavubu. Na église wana Marie Misamu azaka osambela na Élysée Madiam. Élysée Madiam aza petite sœur ya Mathieu Madiam. Et ça là que Élysée abalaka aboti. C'est comme des sœur Mouboué à l'église na mona nae Marie Misamu tout monde sur ba début hein azako mi maman Élysée wana en tout cas c'est familiarisaka wana Marie Misamu pede asa bali avana na Kasavu et na Jamaïque tu vas écouter Élysée Madiam mwana l'église à mi maman Élysée quand des ala sympathiser pe nande ya sala pe que débat ba je me soucie ba benga ça l'église pasteur Shadrach ake koyemba netango ayembi pasteur Shadrach a présenté Marie Misamu pas débat babi pas assez en Christ aoyemba nesala que jour on débat ba yemba ka Marie Misamu pas accompagné quand l'église nesala et après yo collé na nesala que Marie Misamu yo préparer album na bimisi ba yemba na débat ba nzembo reconnaissance na msamali wana et tout et les canons au pays Élysée Madiam pas loin de l'église là bas kabwa pe na Marie Misamu ye pas comme moment na Marie Misamu na TV. Or Marie Misamu na debi na ye tango banaka abandaka oyemba na ba sœur azara ozwa ba fille à l'époque na robi on va fillette o baza obini na ye on va dire ka kubina ye azoyemba siko parmi ba fille bazaka na ceinture à Marie Misamu wana ba fillette nya bazali koyembele kobinela ye bazosa ba cœur na kobina ezalaki mpe na sœur moko wana te na kati mais mwana tanga mpenza kombo ne eza te sœur wana ntango aokeyemba na Marie Misamu bakoma oke msu bake répétition msu bake concert azali mpe kovanda na bandele pas grande terre mais pas la bango mpe sango mpalaka mwana bandele mais à loin qui est pas na bango comment n'est pas grande terre na bala qui kande ezalaka les keke na libala na yana et au ça la grande sœur à sœur wana komi kosilika bazaki wana se bake koyemba na Marie Misamu bake babini Marie Misamu fa ke kozongisa mutu moko na moko pa na bango pour s'assurer que moi na bato akomi jour mosusu akozongisa siko sœur wana grande sœur à sœur wana azalaki d'accord te ayebisie que non aux heures où ça m'en arrêta net les lots au 1h du matin ah tétété au soki papa na maman va prendre en baro silika bon qualifier nga d'irresponsable n'a préféré sous tes petites sœurs nanga a évoluer na yo bon et au ça m'a peka bongo ce petit carrandé grand sœur na lobara bongo en tout cas na évité mais nga isko na ko ba sœur wana bien des années plus tard, déjà Tika Kobi n'est pas Marie Misamu, mais au moins à Olaxa Biso n'a pas clip à Marie Misamu. Au moins, oh, ngai nobi, non, hôtel pe au moins Isaïe. Sœur Wana Siko, ayo ozwa, asala na boutique nae, na Bandal, na 8 décembre, wana. Boutique on commence à la Belgique. Azara pe azoke ba braza azoke kosoma biloko na ye à l'époque boutique ne venait pas bien ba artiste comédie pe ba azoke zo bilama na boutique wana ba la tabasa la théâtre et au ça ma question wana ayo kutana na mobile ayo kutana fiancé
fiancé na ye nani mobali wakuta na ye na ye neveu ya Mathieu Madiam. Mathieu Madiam na pasteur Mukuna baya na leki eleka nango mpe bango bakomi koevolue na bolingo na bango ndenge kaka Joka akumisaka Mathieu Madiam bato nyonso totalaka te Marie Misambo mpe atalaka ndenge JB ayembaka Mathieu Madiam bato nyonso totalaka te Marie Misambo mpe atalaka yo kaka amona mpe Mathieu Madiam na bapublicité diamantaire aza na bureau na ye na boulevard et tout eyo osala jour mosusu Marie Misambo bakutani na sœur wana oyo azalaka oyemba epa na ye o grande sœur na yebisaka eke oyembisi butu boye ozongisi butu 1h du matin je ne mérite plus que ma sœur évolue au sein de ton groupe bayo okutana na ye bakutani ya basolo boni bien qu'est-ce que tu es devenu bien ngai nasala boutique na ngai basoli wana ndeni musique epe musique mpe ezokende bien sœur yango mpe azalaka elongi toko azali mpe figurante so botali mpe na baclipe ebele azali na baclipe ba Benjamin Moulama ndenge baza ozwa ye aza figurante na baclipe parce que azalaki belle du visage nde esiko ayesi Marie Misambo nga kutu nakoma na fiancé na nga mwana ya pasteur Mukuna mwana ya grand frère ya pasteur Mukuna Marie Misambo abi ya solo abi ye bakoma na fiancé abi Marie Misambo ayebisi sœur wana me nayokaka ke Mathieu Madiam azala ndeko wa pasteur Mukuna sœur wana ese azala leki na ye a expliqué siko nde bazala yo bien bon nana besoin nakutana Mathieu Madiam yo bipoani yo bitetetete nana besoin nakutani na okeli ka jour wana avanda na boutique wana na bandal Marie Misambo na sœur ne na kala na bavandi sœur wana bengi fiancé na ye parce que wana fiancé na ye baza ko travailler na Mathieu Madiam Mathieu Madiam so aki bangola aki batikapa bakabungu bafronte bazokende na fiancé siko ya sœur wana baye bakei abengi fiancé na ye to na sœur Marie awa aza na besoin oya poza besoin bakutana Mathieu Madiam fiancé sœur wana pe akei bakute pe na Marie Misambo basoli lokola siko ye basala na Mathieu Madiam mbala moko abengi Mathieu Madiam bonjour toza na sœur Marie Misambo aza besoin mono Mathieu Madiam azalaki mpenza ayeba epenza te azalaki pene mpenza makambo wana te baexplike ye te foka omona ye ok apesi bango rendez-vous 4 jours wana bake bakutana bakenda bakutana na hotel mobwe na GB nayebisa no mamba solo bakutana na hotel mobwe na GB sikoyo fiancé ya sœur wana azalaki costaud azalaki ngambi ye azalaki kosala sécurité ya Marie Misambo Mathieu Madiam paye bavandi bakomande biloko balie 4 jours wana je vous dis basilisi lokola ezalaka na hotel bake mpe bafuti chambre fiancé ya sœur wana azalaka costaud azwi sœur Marie akotisi ye na kati ya jaquette na zipiki ye boye mpo bato eza hotel na jebi bato bazalaki pour tromper la vigilance aki akoti ye na chambre Mathieu Madiam mpe aki akoti na chambre wana makambo akenda osala kuna na ngai na bino oyo toyebi te so bakenda kosolola en secret ngai na bino oyo toyebi te esali mpe ntango basilisi mpe babimi Mathieu Madiam abimi frère wana fiancé ya sœur Marie Misambo wana ex danseuse ni to chanteuse ni akoti so na chambre akangi so Marie Misambo na jaquette ni abimisi akakoti na voiture jour yango kutu Marie Misambo abosanaka telefone na ye na voiture ya Mathieu Madiam ntango bake deja badepose na Jamaïque ntango sikoyo frère wana fiancé ya sœur Marie Misambo alingi akita
oh bayo se rendre compte que Marie Sam atiki téléphone na ye azonga na téléphone ya Marie Sam nga mamu namona téléphone wana elalaki epa na biso jour wana lobi namona ntongo parce que komaka déjà retard baki batikeli Marie Sam téléphone na ye et à partir ya wana toyomona Marie Sam bakomi kokutana fréquemment na Mathieu Madiam wana siko Élysée Madiam leke Mathieu Madiam ayebi mpe loko te yeka nde bakutana na Marie Sam azaka omema mwana période wana esila mpe bakutana liso te ye mpe aye osutuka nde badéveloppe siko relation na bango na Mathieu Madiam mpe ande oyebisi kena kande ezali solo nana baleki na nga alakisi leki na nga Élysée bwena Élysée aza ndenge tondo kosambele mpe base chadrin abengi ayebisi omoni destin nde esalaka don nalingaka opamba te wa Marie Sam Élysée Madiam nalingaka opamba te nzambe ayebaki un jour tokutana badestin na biso ekose croise abenga Élysée Madiam akabeli Élysée Madiam bilamba akabela ye baperike baplante kandenge ezalaka esili Mathieu Madiam bayo kokoma mpe na Marie Sam so ebotuni mpo na moni bato beye baolobo Marie Sam babotana papa chéri na seki so bato na otanga bana bomoi apa Marie Sam moto akufa Joka aza vivant jibe mpe na papa chéri aza vivant Mathieu Madiam aza vivant Élysée Madiam aza vivante nani nso na otanga bao bayebaki histoire wana nga mo mpe na vivante bato ebele mpe bayebi yango sœur wana oyo ayembaka ex sœur ya Marie Sam wana aza vivante mobali ne mpe aza vivant bazalaka mpe babota mpe basala mpe vi na bango eyosala ke bakomi koévolue baye développer tellement relation Mathieu Madiam azalaki marié. Donc ce qui fait que moi Marie Sam qui n'est pas Mathieu Madiam dans mon fléri ils allaient rater. Bazali na ba place ta ba na okutana. Mais ce qui Mathieu Madiam a voyagé à Angola ba kenana Marie Sam. Mathieu Madiam ba fana na ko mona Marie Sam pendant 2 ans. Na Kabungu. Frontière ya Angola na ibato be wedi Kabungu. Frontière ya Angola na Congo na Kabungu wana. Bavana na moko pendant 2 ans. Et c'est alors que Marie Sam a joué zemi a boti mwana o ya mwasi. Mais le roi yazaki star chrétienne. A quoi jamais on a annoncé qu'elle a boti. Et banandeni. Voilà un ministère, un carrière chrétienne na bombaka. Bat baye baka que Marie Sam a botaka bazala ndambo. Notamment là, n'avez que Marie Sam a voté la Mathieu Madiam, moi on a représenté nous comme une kérit. Na beau pesa non na et pour que looker na Facebook, bon inondé moi là-bas. Marie Sam temps moi la coquille 4 mois. Bazongi qui chasse. Mathieu Madiam a moi on a payé sa petite sœur Élysée. Élysée m'a beaucoup la moi na wana. Si n'ande yo ça la que Mathieu Madiam a au sala mini comptoir na diamant la Belgique. Belgique et ça qu'il 32 visas. Tant ba ça qu'il 32 visas a collecta banana nyonso ya bota na vie. Et a bota rabo et a bot a zo bango nyonso atina bango na Belgique. Et on entend on a battu ba. Dans ce Marie Sam ba ko comme proche na JB. Ba ko comme proche na JB pour Mathieu Madiam. Et ça, tout est développé pour que Marie Sam a botana JB. Même ceux qui ont botana pasteur, moi, na oya Marie Sam ya mobali. Na yebi moi na mona ka la période Marie Sam a kufaka. Na mona ka déjà koli. Bon. Na yebi te sikonde so za mona Sony to za mona Léopold Mutombo wana ko affirmer te. Mais o nga na yena ngona eso bino ke Marie Sam a botana Mathieu Madiam. Moi, si comme on est kérit. Moi, na oba pesa kombo ya mama ya Mathieu Madiam.
po bato boloba ndenge abombi mwana ngo mais fo bomba mwana ti po ni ngobomine carrière sikoyo pendant que Marie Misamou bazana Mathieu Madiam n'a comment produire Marie Misamou neti concert on a l'accès à bino ya ngo pe sous non son cerveau ba imaginer bon on va balaki ba pola Madiam mwana c'est parce que Marie Misamou bazala moi sinon mobali na Mathieu Madiam mais Mathieu Madiam azaka na Marie si on a na banda ko na Marie Misamou makasi tant qu'on a comme oui makambo na yo yebala ezala ndebo ah na koma pe na mabaritini ndezala ke soke concert otiki Marie Misamou sambelo te na banda linge suti parce que na banda ko mito na o nzambe nini oyo ye au yemba oyo o prétendre ko banga na banzembo na ba concert fa ba finga ndumba ngane ndumba liboso na ya yebite yeso yo même Ramazan ça ezaki ko conformer na makamba bazaro loba peut-être bato bazaro lobana bazaki ko mona yo bazaki ko akimota muko bon makambo nyoso o ebimi o na ebi non te se Marie Misamou ebi son bande koni parce que ko za ndé kwa mutu mais aza censé te aza obligé te aye biso lisolo a vie na et ça n'a pas tout sous bassin en cachette et elle a battu sous bassin en minene à l'insu de la famille et elle a tout sous pendant qu'elle n'a quelque part à choisir mais pas bota tika pe moi la kuna zonga et pas bon ba ebati ngana ebi maman na zova na njili na quartier 3 maman va bienvenue maman na uta kisangani bakuta na mubale zaki mungala ya kisangani bavanda na njili na quartier 3 qui marié a beau taper bana moi nene o mobali kuta tara grand comme ça na mukolonga na yeba kuma za bienvenue kande za na libala mama za ki business woman akina ba voyage mama na kina ba voyage na ba kisangani mama na so ke voyage nzoka ndinga kina na kisangani kuna kena na libala mususu akena rape kuna bala pa bota za na bana na Kinshasa pas à la bana elle sera accueillie au moins ça dit 2 ans après elle a kena olukambo kaka bongo je me sousso ba ebisa mobali na kande bat ba voyage na ka ba ebisa mobali na papa va bienvenue yo ye ba maman ko temps autara kisanga nya kana période mo voyage ka tanga ya ina na nièce na nièce non plus basentaka ekana kinwana mobile pasentaka ekuta kufaka yo yeba te papa uvando boni uvandaka zololo omoni monsto nde bozala naye ntango akenda voyage wana mwende awumela wana c'est parce que kuna azala na libala kutu turo awuti azwaki te na boti atiki nde mwana zomo ya solo papa ba bienvenue na kaba batatiko soka ye yawa na tuni on dit maté donc il faut ngane na kinde kuna pour tout soit si commence à voyager dans moi ça voyager quelque temps après il pas lundi ba pesa qui adresse dans camion ake pe ba kuta pe moi si na yo ba vana na kisha sa balae ba photo pe na mur akuti pe kuna kisanga ni moi c'est mutu et puis ça va troubler des ordres papa va uzonga tamo skuta uzonga abengani ko nièce ya moi sina ayo tika na banani et puis déjà à l'époque quand nous sommes commencé papa faut faire très attention tu dois t'assurer si réellement banoni so bazayo parce qu'avec le femme déjà ton mot avec ce visé élaboré il faut keba donc mon qui les a mobile mon souso yo ozalo mona penza onde mon centre na Israël mais la réalité est autre moi non je n'en la sabino qui hérite ba pesa kombo ya mama ya Mathieu Madiam ba bota na Marie Misamou mtaboko la rasko to boko la mwana eze Élysée Madiam leke Mathieu Madiam ba vanda na Belgique aza qui hérite
donc et ma mosusu tant namoni ka bato baoloba basimbi oyo batiki basimbi te na bite naloba likambo mpe na précision nasi oyo bato ebele peut-être oyo bolanda live oyo bolanda émission boyebake non a période moko boye Marie Misamba aza kobima na Mathieu Madiam soki boyeba te me mpo Mathieu Madiam mpe na kini yo oloboyebi Mathieu Madiam te ndeni oyebi peut-être omona ben on doit comprendre relation na bango te vraiment na bango souvent mais bato mpenza ya kabungu bayebaka mpenza ke Mathieu Madiam bazala mwasi na mobali na Marie Misamo parce que Marie Misamo avandaka kuna pendant que azala na zemi 2 ans durant na ndenge azwa zemi na ndenge abota kaka kuna mwana akokisi 4 mois ya 6 ya zoni et après nayebi mpenza te raison esalaki Marie Misamo na Mathieu Madiam bakabwana mais nayebi ke bakabwanaka Marie Misamo naka kokóma na mwasi na chinois ozana bomonaka yembaka ye ni mbaka kokóma na Mathieu Madiam mais baba sœur baba frère baba sœur nzambe basupposé ko banga nzambe mais bon bapesa biso face mosusu et alors que en coulisses c'est tout le contraire omoni likambo mosusu okoyoka nango na asali yango maman international ya non normal na asali yango madovala marane de Bruxelles eza non normal mais so oyoki olor mbongo asali yango oza scandalisé badege ebele basala nzambe bakomettre epengwisa bato etika bashock na mitema bato mais bango balingi komitia na place na bango te bango balingi bamene vie nde ya moko na biso et alors que biso peut-être totambola na obanga nzambe bandeko oyi période moko bana dioski kiambukuta na oloba émission obana dioski kiambukuta baotala baloba boya okanisaka na Afrique du Sud parce que nalobaka vérité moko ezalaka entre Marie Misamo na dioski kiambukuta eluka makambo babenganga na émission wana bana dioski kiambukuta baza so babengaka oyambi babandi kofinga bafinga toya okangiso zero mo batinda kutu relation na bango azala en Afrique du Sud na Cape Town abenganga baluka bamettre avocat baesi bango te bokangise te baokangi te ta so botraduire na justice parce que ye alobi makambo wana eza ndoto abi bieka alotaki yango bandeko tomonaka mwasa ya Matusa mwana leki alobi a révélé makambo a dévoilé face cachée ya Matusa mwana tomona ndenge obi Matusa mwana na mwasi na ndako awa na mbetanga lalaka Matusa mwana aza sataniste azolinga bomanga tomona video wana tomona pe frère Patrice aleka frère Patrice Mosoro que je salue en passant aleka alobake na suspendre Matusa mwana parce que nga na président à ANC. Mais est-ce que, et après ton frère Patrice a quoi ici décret wana il y a suspension il y a Matusa mwana pasteur Mukuna à l'école il y a longoli suspension wana frère Patrice a un droit ya suspendre Matusa mwana. Est-ce que bomituna boyeba pourquoi pasteur Mukuna longola la suspension wana et pourquoi frère Patrice a réagi ça raté bomituna ka bana bonka bato baza vraiment bato parce que ce to bito développer mon intellect na biso faut to mituna o ndeni président ya AMC a suspendre les musiciens ya AMC pasteur na boy petit kali bongo to mituna te frère Patrice a envie ok retourne pourquoi tant yo suspendre pas Matusa mwana pasteur Mukuna boya balobaka yo koki kosuspendre Matusa mwana te ata so mwasi na lobi akangi na mwasi yo frère Patrice osuspendre te
ngai mukuna na boy petit carabon botuna frère Patrice pourquoi ba boya décision na ye boki tout na ye à répondre binoté boli pourquoi répondre binoté pour aka muto pour m'embrouiller belé pasteur mukuna pas za na boki tout na ye Pourquoi ton frère Patrice a suspendra Matou Samuel? Yo boya ko lobara frère Patrice ko suspendra Matou Samuel te na longo li décret à suspension. Tout le monde a bango, tout pesa bango confiance parce que bango dans l'accession que baba leki à Jésus. Ngana assista. Le moni bato belé, tout comment condamner José Nzita. Hey, azo divorcer. Kobala bala bondeni. Mais je vous dis, ngana assistant à débat. Il y a libala ya José Nzita, là moi c'est liboso maman non Nzita. Moi c'est il y a José Nzita. Oh ngana yoka na mato inange bi mono José Nzita. A avortara 3 fois dans la libala. Donc a comment tel ka yo moi c'est muntu femme mariée. Au vent na mbalo na ndak mais so zuizemi. Bokina mama bino bolongoli. Première fois, en tout cas, je vous ai dit à supporter à taille. Bah, bah, il balo et voilà, bah, il y a un dossier n'est pas abisso. N'engeni moi si n'a il bala jusine. Et si on a débarqué la maman n'est pas pour ça avortement. José dit à la mort. Et après, il y a beaucoup d'habitude. Donc, si on a José dit à non moi si na liboso bakabwana na kondana na père José Nzita parce que na yeba vraiment certaines vérités cachées la vérité mo eza méconnue du public tout le monde a dit ah ko divorcer ma balle yana makambo ma balle yana ba réalité José Nzita vivant attaque chroniqueur mora qui tchaye micro ay bisaye maman lobby période mo bokena na dossier ba pasteur mupuna ora ko akize mo sino sala avortement na maman na ye bisaka oti aisha no so na kosi mo na milieu ba sala nzambe ba scandale eza ba dégâts eza siko biso to ko se focaliser kana ba o ebima bo ba o ebima te ba mabe ba sala na koko na mona sœur moko ba ya na epa na biso makila ezobimi ya babulu ezokwe ya boye ya babulu nini bauti osala avortement zemi ya nani zemi ya mosala nzambe soki obi natangela bino koma mosala nzambe yana boza scandalise bondima kutu te bosisa kutu émission te bokanga batelefone na batele boloba na ye mpe mosala nzambe na batuni bokutanaka na mosala nzambe na wapi sere na tokutana ne na maison de prière moko eza hotel ya bien basala na mikonga basala eza hotel basala sous forme ya maison de prière bapasteur ebele bamusicien ebele basala nzambe ebele bakenda kuna mpona baintention de prière ese bake bazala toujours accompagné na baprotocole kosere wana mpe azaka protocole donc ezaka ce pasteur alingaki ene prière bakoti mpe na sere wana na voiture ata na miso ya mama pasteur na miso ya mosala nzambe wana ayebi kazala protocole ake koassiste papa nzoka nde bakenda kuna mwasi na mobali sere wana zwa zemi bakenda ye mosala nzambe ana pesi mo basala écritage sikoyo eperkita epesa retour bana sere wana olela avortement raté pasi il faut siko bakebandela kosala esiko critage professionnel bakomobenga mosala nzambe wana oyamba bango kutu te famille ya sere wana batali babi o mwana biso akokufa te toke pa pasteur mokuna baya na ye epa pasteur mokuna lisolo na obetela bino ya solo pasteur mokuna azwa telefone abanda obenga mosala nzambe wana
banda banda opesi ba faux rendez-vous na ba fausse promesse nazoya parce que on n'a pas dans la sans chose aye opete ayebisi tozala bato awa famille kingani na mwana bon bolongo lizeni like msanza mena atikala koyembe sous téléphone te. Donc to juger bato oyo selon otomoni selon otoyoki ebo otoyoka te ebo otomona te mais tokoni opesa bango mpe confiance yango moni nga nayebisa bino moni nzambe balukaka ye bible elobaki nzambe aza le rémunérateur de tout ce qui les cherche. Bascandale ezali bascandale eza bato nyonso wana otanga na masolo oyo baza envie moto akufa aza ta par Marie Misa mais lelo soki moto alingi aloba omona bato na bacommentaire ebinoka bavia bato o bavia bato wana boloba wana basala bavie na bango na biso nde tozokende na baconcert na bango biso nde tobandeki korépondre présent na bajournée miracle na bango journal de délivrance aux conventions au séminaire biblique biso nde tobandeki répondre massivement biso nde tobandeki etonisa bastade na bafikino wana sikoyo soki tolingi koloba bango pourkui komake boloba mavie ya bato boloba maso ya bato et alors ke bango mpe baya bato basala mpe batango wana mpe kaka na bato lokola biso toloba maso wana bango parce ke baya bapersonne publique bapersonnage public bafigure publique na moi nanga te motu moko bavai naye na kwe moko boye tunaka lokola vaneke miele naye na buta bandi obeta lisolo naye ata motu so azali dega na obetango na na okumbango nani aolandango po ayebana na ye avant na kwenele mais motu ayebani c'est différent ntango oprétendre kosala nzambe il faut tambola na bokebi mais bango la majorité kati na bango crainte de Dieu ezalaka te ese ekufa ese etika bango kala ese etika bango kala donc tosalaka très attention masolo bato to bandobeta mpo neti masolo ezobima nayebi te so Marie Misa nayebisa bandeko neke ya bota na matemadia nayebi te so ayebisa rythme mwana eke ya bota na matemadia po akoloba ngo te akoka jamais kobimisa ngo na public po elingi osala scandale déjà bando ofingi ndumba eske so lisolo bongo ebimi sor nelingi ozala nini elingi ozala nini oyo abimanaki ngani nayebi te nakoloba te nakoaffirme te nakoinfirme mpe te mpo nga le peu de temps oyo nazwaka ngolu ya oyeba makambo wana parce que namonaka Mathieu Marie Misamu ye moko aya asala Mathieu Madiam baavance siko Mathieu Madiam mwa mobali aveneka boye siko mwasi mo boye aye siko kopanzana kutu so oza star te aodemare yo ebo siko yo oza star aodemare yo te yo so moye mpeya ta bavandi na ye pono ye komibwaka tabalia te ata za mari aolia na ye. Et puis Mathieu Madiam azali ni chrétien, ni pasteur, ni qui que ce soit na mama nzambe. Ye azalaki kaka diamantaire na bavie na ye publique nde bayembake ndenge apanzaka bambongo na ye. Yebisa sikoyo oboya ni offre bongo ndeni. Ya oboya te. Et puis nde basala convention na bango nayebi te. Mais je sais que Marie Misamu azali so aboti na mutu akoki na mwana te parce que ye esimba te vu carrière na ye. Connotation azaki na il fallait moi nécessairement tikala pas papa na ni mon rit kerit atikala ce que Mathieu Madiam et Mathieu Madiam a juste quoi pesa moi ne pas les qui n'est petite sœur né disait Madiam. Donc voilà l'histoire na marambo mo santo azati toka ki récemment sœur mon boy na linga akubanze mone makasi sœur wana pesa témoignage na ejo musokoto. Pour moi, on a trop attaché à les musiciens. Na lingaka musique makasi. Ah, pour tout le cas, on a fait décider ça moi. Musique, documentaire, série télévisée. Ah, j'avais un faible pour ce truc.
J'avais un faible pour ça en tout cas. Nde osala que nalanda témoigner sur moi topeta lisolo na ye nazobota te mama bokilo na ngai ya fini ngazali na studio sokende oyemba anoko oyemba te il faut ka bakata studio mpo ndi mezoma bien te mais jour mosusu mama bokilo na ye kende afinga yobotaka te nanana stress choc ser wana kende na studio ayemba ndembo ebima exact ye mo aya apesa témoignage mais azala choqué ntango nayo oyokake ser wana bota bana misato makambo oyo obimake bana na bazalaka bana mobali te oyo ipare ke mobali nasaka accident soka soki choc na colonne vertébrale akobota te mais ser wana na mobali nde bana bana misato vous voyez un peu baya bato ya nzambe oke concert boye bazala mpe na bodasi moko boye exagéra bali mpe koimpose bino maboko donc makambo mosantu aza na ye te soki mwasi ya matusa mwa alekaka na badega bascandale ya matusa mwa te tolinga toyebango te il faut faire très attention makambo eza ebele donc tose focaliser kaka na baoyo biso toyebi te c'est vrai que tomoni bapasteur ebele bamisi ebele basambwe mais ebele bana en coulisse peut-être ntango na bango ya exposition na ekoki te peut-être mpe bakoexposaka bango te parce que neti Marie misambo ti akufa basika koexpose te mais puisque bible eloba rien ne restera caché tala ndenge ye kobima moto aye obimisamo Denis Lesi mais ayebi mpe ka nde bible nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie ayebi totalité te mpo so ayebaki nyonso alingi obeta mpe lisolo oyo nga na beteli bino ya Marie misambo abota na matema liamo et Denis Lesi yo mo mpe fosala très attention eza te soki yo deya bonzambe esili osentir mpenza kata ngolu oza nango lisusu te oyo koruine bato mosusu parce que yo moko otambola bien te oyebi Dorcas Denis Lesi bozwa émission oyo parti oyo botindela Denis Lesi oyebi Dorcas na bandali na bukaka oyebi ye Denis Lesi est-ce que yo kozwa lelo courage oyo bato pourquoi matema de makanisaka oyebi omemaka Dorcas wapi bokendaka braza kosala nini Denis Lesi eza na baretenue ntango osala makambo ntango oya na mwasi na yo nani tina na zemi ya mwana bino liboso aye na matanga ba Dorcas mama ba Dorcas akufa aye na kitunga alambi ngulu na fufu okose ser église partenaire église nzoka Dorcas makangu na yo bato bavai na matanga baoseka mwasi na yo basekaka yo yebaka te bozwa émission oyo botuna mwasi ya Denis Lesi makambo na oloba soki ayaka kotala ser moko Dorcas takufela mama na bandani na bukaka ayaka alambelaka ye ngulu na fufu bayaya na Denis Lesi na matanga Denis Lesi otambola ye bien te otambola bien te soki na bandi mpe so barévélation ya vino awa okamwa ebele na flashe okala likambo ya Dorcas so ebe okontinue toprogresse nango mpo yo mpo otambola ye bien te omelisa bato bamai otiesa bato bamai bakopa mai likolo ya tv nyonso wani okobosana na yo oyo okosa mpe bato badiniso na mai ya moto sera Mobutu alors que yo ya bima so na 98 na sera Kabila le père tika lokuta so e grâce esili papa mata ngomba ke luka nzambe il se révèle à tout ce qui les cherche luka nzambe la grâce coule encore à eux qui va ta mort. Donc voilà ma part de vérité dans cette histoire. Toutes les personnes que j'ai citées dans cette émission sont en vie, à l'exception de Marie Missam. Jean-Pierre Kibesi de Panama, Marie-Jeanne Kibesi Ndonga à Paris, Pasteur Désiré Kalala, na Rachel Kalala, na Cape Town, en tout cas na Paulin Mukenzi, na Cape Town, Pasteur Chris Cap na Cape Town. Si vous avez aimé, dites merci aux médias Maman International, TV Show et sans oublier Paul Monde, autrement du Porsche Kenyon, modèle chanteur Android Monstre et Blanc. Likez, commentez, partagez nos vidéos. Si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne,
N'hésitez surtout pas de vous abonner et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes nos vidéos en ligne une fois postées. Donc, longévité et bonne santé à tous. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.